Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo terrain oyo monene options tozomona oyo eza encadré na ba fil barbelé oyo tomona liboso na biso awa donc lupango ebandi na colonne oyo esika bandeko batelemi tozokita tina se donc lupango eza 23 mètres sur 21 côté monsieur eza sur 20 donc compter 23 mètres sur 20 awa toza na commune ya Mongafula donc ndika bomona Mongafula eza meilleure commune na marambetali ba terrain vide donc Mongafula na Ntsele donc a toi na Mongafula toi na quartier Kimvula na Mitendi donc a toi na Mitendi na quartier Kimvula eza so kitina arrêt Mitendi so comme na arrêt ya Mitendi otuniga batnyos baza na quartier Kimvula donc eza pembeni wana donc lupango auto tala terrain oyo eza ndena lobi na Mitendi eza 22 mètres sur 20 donc tu tiens 15 000 $ à discuter donc ndeka tozomona ba tozolanda ba borne oyo ti borne eza liboso wana oyo tala biso en face et puis ça biso na ndenga sima 23 mon pande et puis ça biso 20 donc eza 20 mètres sur 23 15 000 $ à discuter alors bien 15 000 $ à discuter possibilité à morcellement pe ezali 10 mètres sur 23 10 mètres sur 23 7 500 $ à discuter donc à toi na quartier moro ya bien mutuka tina lupango donc soza na mutuka na yo e koma ti esika lupango ezali donc batnyos baebi na période ya elanga ndezelu ebimaka makasi epesaka mwa pasi na bakote mosusu mais soki ndenge mbula ezozonga boye en tout cas kitoko makasi mpona banzela ata oye na vélo tokota ti na lupango donc voilà un peu lupango eza 15 000 $ à discuter donc primoro ya bien primoro vraiment ya bien mpona na niveau ya lupango oyo bomoni awa donc awa oyo bomona voisin tongi auto eza mur ya voisin donc babengaka mur mitoyen yango nde epesa séparation na lupango oyo biso tozotia na marché mpona koteka donc tokita ma tosanti na mwase ouais donc voilà mur oyo so landi toilette ya bavoisin nde na explikaki liboso ok nsima nyonso oyo mona oyo ndenge bandeko balelaka mpona mabele ya Mongafula ezalaka elemba oui ezalaka elemba mais na babaki ça dépend ya baquartier oyo mabele na bango eza elemba donc ndeti awa mabele eza tellement kitoko mabele eza plat et puis eza érosif te donc voilà un peu structure ya lupango oyo
Donc bomona bato ba kota concession on débat to kata ba ka mingi te bato ba kota bazo tonga bazo sala ba makambu. Donc on dit maté déjà quota afanda na ye. Donc $15,000 à discuter. $15,000 à discuter, 20 mètres sur 23. Au Moni, donc 20 mètres sur 23. Na servitude, il y a 3 mètres 50 sur 20. Donc c'est un tour là qui s'appelle Ida Servitude. Servitude, idée dans Ouiza Awa, na gauche Oyo. Donc le pont est dit à place fil barbelé zali au tangi 3 mètres et demi et tombé quelque part là. Et puis servitude Oyo yango et bimisa ti na libanda. Donc moi arrangement pour la servitude des ala kaka. Mais moi arrangement donc servitude Oyo né dans le baki ezaki ezapona batu nyonso po le pont o mobimba muko na wazaki mutu mokonde akati kati yango. Donc $15,000 à discuter. Ba document eza bien propriétaire aza yemoko en vie de azoteka lupango. Donc Monga Fula Kimvula localité il y a Millennium. Donc merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde. $15,000 à Pamba Ozuma Bele. Bye. Ah, bébé Eto. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité.